amis internautes, bonjour, bonsoir, partout là où vous êtes, en Afrique, Europe, Asie, Amérique, Océanie. Entrez visionplus.com avec votre humble présentateur. Des comédiens au nom de Ginola. On va prendre le temps, s'il te plaît, de le faire parler. On va prendre le temps de lui poser des questions pour comprendre qui est Ginola. Oui, c'est un artiste et comédien. Il a travaillé pendant tant des années à côté des artistes et Fiston Sai Sai. Mais aujourd'hui, Ginola a à côté, à 8 ans et a évolué à son été. Toza tanto eba, a osala nini. Akoma nani, akoma wapi, parce que 8 ans et belé, bande ko na biso Ginola. Et puis par rapport à l'actualité, il y a makambo ezoleka entre Fiston Sai Sai na président Masumu na ANTC toyeba réaction ya Ginola to ba avina ye eza nini par rapport à eloko wana, parce que komi ba manque à respect koti. Donc a Jésus bana sauté qui ancienneté Jésus bana sauté bande comme sous bazo manqué ba ancien oyo ba kuti comme ba ene na bango respect par rapport ya pouvoir to par rapport ya poste moko bazo luka ke baza nango. C'est pour ça que toyé to luka kokutana na ba artiste et comédien to ka ba point de vue na bango par rapport ya loko ezoleka. Et puis toyé ba Ginola za côté nini par rapport à l'actualité. Mais tout ça précisément dans la commune ya Kitambo sur l'avenue Kwamutu. Tout ça on a comment embouteillage Jésus circuler dans la ville de Kinshasa. Ba voiture Kimi Prince Kuna et vena eloko na mabele awa pour que le kaka moyen nini ya koleka. Comme ça de profiter tout ça la bino émission na libanda boye na sur bandeko baza partout au monde ton bazo mona décor oyo et ça la bango vraiment bien. Ginola, bonjour. Bonjour mon père, mon bali à l'Olende. Bonne santé. Ouais, ça va mon frère, ça va vraiment. Mikole Belé vraiment aux hommes en athée, Ginola, tous les bâtés aux awapi. Comment on a n'enga qui beau camaraderie, to na n'enga musala. Comment on a sur le plan il y a travail. Parce que Ginola, toeba qui est na nande konaye Fiston Sai Sai. Bino tout avant beau dans un groupe Sai Sai na habité posa parmi acteurs to ba staro artiste pardon ba utaki na groupe ya vina biso Max Kadiombo. Bon ndeti ba question na lingaso vraiment ko bangote parce que papa rien répondre na loba déjà on a loba surtout pour na mamboana ezaka actualité tant suna ba place au loba batumso ba mona to ba yokate oui on habite ba o ba yebi ba biso nyonso tuzabana ya vina biso Max Kadiombo, je te salue papa na Naum son abosanité quoi papa na Naum mbale à maman, je crois maman Nicole maman présente nangai à l'époque. Maman Nicole, je crois. Son abo sanité. Tara Mwakala. Tozaki, Tota Parade Diombo. Avant tout, on parlait de Tozaki, un groupe, il y a un biseau à paroisse. Dans Saint-François de Sales. Tozaki a cadré par mais c'est la bien biseau à Noël Boulandungu. Espérance. Nani. Les gars, baza moi mingi quoi. Vous êtes chrétien catholique. Catholique, maman catholique, tout le monde catholique. Ouais. Nande Kadiombo, président de Max Kadiombo. Max Kadiombo est outil Lubumbashi. Il a récupéré Bisso. Namaboka Basango. Nande tu évoluer Ginaye. Nande Penzamba Sengaki. Toyi, moi, maïe, les polos, tout ça, Ginola, tout ça là-bas. Sai. Tout ça qui est belé quoi. Pakaloui, V12. Ouais. Nande Ali. Nande le to comme le boy. C'est ça. Tu es ça le mouvement la biso. Ngai. Non mon frère à moi. Fiston c'est patron bako. Tu es la biso, il y a théâtre. Ndé ça qui va Pakaloui, V12 batikala Pakadom surtout longora. Tout ce qui est balé na Fiston Sai Sai. Tout ce qui est longue bison balé. Mais le longue avant y a bison. Tant au longue, tu es ça mouvement la bison. N'est-ce pas que V12
bayoya V12 bayelanda biso bapakalo bayelanda biso to continuer ce qu'on vit ensemble nande lelo mpe nzambe esalaki mutu na mutu na groupe Sai tezalaki na groupe Sai eyaki groupe Océan groupe Océan tosalaki wana kombo wana parce que toyaki na producteur moko Pacheco mobali ya mama Florence napesi bango mbote na poto place bazali papa Pacheco Kouetila ye nde mutu tonto esa film mona ye to jobité to jeuni moi Lumumba abi kombo vraiment Océan et sonné vraiment mais on a préféré naja les aventures de Sai et Chabongo et Simba. Bon, tout tel que c'est normal. Rose à 5 personnes, 7 personnes, Botam Boulanzela. Botam Boulanzela, les Arabes, Moutoumoko. Des Pachurabité, Papa Pachurabité. On a préféré Ezabon. Tu es Chapin Bamoro. Groupe théâtral, Sai. Nande peut évoluer, nande peut comme les lots. Recruter Bachiko Pouloulou, Baye, Kader, Papi Kader, son nom repose à paix. Voilà, Papa Zouaou, aussi Papa Océan, la comédie presque belle. Maman, mon besoin n'est pas de jouer ma casse, ou alors jouer Ming, moi si à Fiston Sai. Maman, on a ni. Ta manette à miner. Cathy, on a tata, moi si Nabisson. Tata moi c'est propre, tata moi c'est V12. Cathy, Elaka, mamie Elaka, ouais. Oui, plein de banana bang, Pacifique, les là na poto bala, mangeta eba sobi sauté bon. Les allons venir visa arabo quoi. Selon ni ça qui dit là atika Fiston Sai, groupe zaki groupe na bango. Et au sala qui dit là se retrouver les bandes ya groupe Sai. Dino là se retrouver les bandes groupe Sai. Dino là, ils ont dit makam oyo et comment ils ont salama ils sont bien. Bon, pour toi évoluer bien, bon, toi avoir camarade, on va appeler ça les chemins là, nous repartons qu'il y a un chemin là. Bon, tout ça c'est normal. Donc ça la groupe nayo. Comme ça la groupe c'est trop dur. Comme ça la groupe c'est trop dur. Bientôt dans ma classe il y a un ici demande. Viens dans ici demande. Na kata Belgique viwana azamona kitambo mais azo salisa ozamwa kitambo te na kata poto na Belgique ya na salisa et preuve ne ba comédie belé ba na Belgique ba na poto ba yebi vesi de man ba bi ya ndeni ya vivre et mona kitambo mona na kitambo commune yango mutolo na ye elona ma awa mais nenga na yo ba mitolo elona ma. Oui, nangai nanga trop nanga pelo na ma so vesi de wana azo kabila siko bana kitambo pe soute alongo kete na suki ya kitambo pe kate akomi si de man international oza mwana lemba mwana bumbu mwana ngiringiri mwana nini so kutena si de lele akabelio c'est quoi dans la projet ni na yo projet angana ezake toza bana nzambe totka nzambe na tambusa biso. Merci artiste Dinola. Aux 8 ans et belé, ça fait combien de temps depuis dans le monde de l'art dramatique? Bah, Naoumeli vraiment. Pour la précision, il y a un nombre d'années? Bah 10 ans pour Coca. Ça fait plus ou moins 10 ans. 10 ans c'est déjà beaucoup. Moi on a Koli, a commis déjà qu'on réfléchir très bien et puis il y a déjà autant. Maintenant on a 10 ans, on a Dinola évolué, donc on a déjà une expérience. Par rapport à l'artiste au bazoya lelo exemple no pesi quoi que ba Kader ba Nerono basé belé au babimbimi lelo baza pe ba leader na ba propre groupe na bango. Maintenant Dinola lelo ninga fandi a jijeka bon afanda na eboye ako évoluer na souté tout le monde a sauté parce que depuis tu as vu que vous avez un groupe ya site au les kaso konate vous avez en place moro ya sûreté. T'es pas des alliés. Vous avez ça. Dans la figure des stars. Figure des stars, il y a Fiston Batista. Oui, ils avaient figure des stars, il y a Papa Henri. Figure des stars, il y a des comédiens au Nyonso. Il y a Massia,
Il y a leader là, va. Ouais. On attend aux eux. Il y a des stars. Ah. Sur quoi ça star? Qui est bien star? C'est que ça groupe, non? Ouais. Merci beaucoup. Donc, Aza, à comment bon on a groupe, il y a président Batista. Oui. Place au Djino, comment on les cas. Mais maintenant, le lot Djino là, n'a habité. Bah, français va bien comme adage, respecter les gars qui ont vécu. Donc, tant boyer et paille pour que les lots binobos à la Djino là, ils en a baïné au Tokutaki. Bokuti batoloka bavina biso ya groupe Salongo tokuti bavina biso ya groupe Nzoi tokuti bavina biso ba maboke ngaliema baza ebele ba mangobo badanga ba kokodia nzombo baza tellement ebele et otokuta donc baza quoi banzela au bino bolandi avant que bosala ba théâtre bango ne ba bandaki après ko sala ke bino bolandi lokolo na bango mais comment est-ce que bino lelo ndenge bokoli ndenge botombwami pourquoi bozo respecter bango te pourquoi bozo ebate que avant bino bozala bango nde bazala kinana Qu'on respecte Bangote dans le sens de Sinini. Là, je ne comprends pas vraiment bien. Qu'on respecte Bangote dans le sens de Sinini. Les autres, Nekonayo, président Nayo Yakala, Fiston Saï Saï. Camarade Nanga. Camarade Nayo, Nengolobi, Fiston Saï Saï. Akoma Nengolobi qui est président, il y a des comédiens tout. Et ça, il y a quoi, sobriquet tout, patron va comme des gens normal. Ils ont c'est l'opinion là. C'est ça normal dans le sens que n'engé soba benga phénomène sobe, Djino ba repé ça que Djino là so qui nani oui, c'est tout à fait normal. Djino la Mobutu oui. Et ça Bembe Djino la Mobutu, et ça c'est longa. Et ça gravité. Parce que lelo Djino là aux membres na kati ya ANTPC. ANTPC a fait ma somme. Association ya ba artiste. Ya ba artiste et comédien. Non, ils ont regardé comment il y a ba artiste et comédien. Mais ils ont rêvé Masumu Yemoko. Rêvé Masumu et ses amis. Vie Masumu et ses amis. Oui. Ba camarade na ndete banane. Oh bah oui, yebi bango pour aux na monde yebi bango. Mais pour ça publicité à ya ba Congo na bango. Na fandi ate na respecta bango ba fi nanga ba binga très bien. Vie Masumu ngana yebi entourage na NTPC za bongo eza président Ngaloufar, eza président Elombe, eza na président Roch Bokabela Bodo. Et puis ils ont comment président Devos namona bazawana namona président Caleb baza tellement ébélé namona Léandre Loulé bato bazana ils ont NTPC ya Masumu na entourage na wana entourage na ngono tangit baza camarade na été bon yo camarade ya bato tangi baza aîné yo za ba camarade na bon alors pour lui que depuis des années car bloc on est là car bloc wana tant ba kenda ba rena ba gouvernement ya mboka o basi na ba benga o so ba benga bisanga to na caméra mtu mais mtu tuna ba question na tunyo yo poseli mingi na mboko ti o sexy ba te belé est-ce que ba vie na ba na bongo ba beauté tant ba tinde la ba invitation ba benga bango est-ce que la ba fana ba penser il y a un papa rien mon azara na Congo na azara na tête na to benga ya zo tama différent. Parce que jalousie ça parce que ton ba vion na ba marché bino bo benga maraté. Jalousie. Ya jalousie nzambe mudapesaka. Nzambe mudapesaka. Ba vion na ba zu pouvoir comme pendant d'années ba diriger biso. Tout na bureau ya billet sanga bureau ba comédies arabes. Bureau ba comédies arabes. Il y a association Oyo Tango les arabes. Yep Sangat. Mabe la biso ba congolais so ba ba la vérité et comme que to manquer bango non. Vérité na bino za place nini. Kayo maman la vérité na tunyo kaka. Banda vieux Masumu, président ba comédien. Nini association ba comédien tangi. ANTPC. Oh yo ngona lobi wana. Bureau no ngezarabe. Exact. Comment tu vas avancer? Comment tu vas avancer? Au bino lo botel me la place c'est un problème il y a bureau. Tant so ba l'accès bino bureau bien so basé siège il y a bureau problème la bino na bango sili. Ça m'a mbebelé à roloba. Ça m'a mbebelé tout ningat. Car ceux qui pour dire la vérité lélo et c'est ce comédien koufi. Il faut qu'il pas ministre tout télémine na ministère na biso arrêter. Pas ministre na biso to pour aller tout télémine na libanda. Et c'est là pourquoi bah viens sur de maintenant. Et c'est là pourquoi Biso ba jeune to l'unité
trop c'est trop. Tu écoutes ma batch. Bah viens nous so ba yebi. Ba on nyoso, moi ba comment so tangi wana ba yebi. Ba yebi. Biso to telemelango. Qui tout ça la batch estampillé. Innovation et salamaki à partir il y a des Yandironabiso Joël Masereka que son âme repose à paix. Oui. Nana salango ba viona. Et biso to contribuer. Ba vieux wana nyoso moni ba contribuer à té. Mais par rapport à respect na bango, so ibino boyaki na proposition ya loko moko et que ba accepter kiango. Ça veut dire que ba yoka ibino. Ba yoka ki biso to moni ke bazana suka eloko se les até. Eloko se la bango za souté. Comprendre? Eloko ba se les a souté. Parce que tant on y so va zoa qui pour diriger biso. Si la yelo malambo nga ba sa meto ngato mona. Fima suma sali combien d'années na poste wana? Combien d'années fima suma sali? Homme de tête oyebi. Mais Djinola, toboité oui. Bozan a droit ya ko réagir na eloko moko so bomoni ke vite moulai. Bozan a droit ya ko loba parce que la démocratie existe. Dans ce sens-là. Mais le mal est anine. Bo approcher bangote. Bo ziton ya kosololate entre bino bajen na bango ke bo sa la table rase. Boluka ke boyo kanato boyeba ba paramètre nini oyo biso tokoki kosala pour que permettre que président Masumu lobby azalate, secrétaire peut-être lobby azalate. Gouverneur Mboka lelo ya biso RDC. Ce qui est une idéologie, ce qui est une idéologie, il y a que finalement Luka to solo là. Talaboué. Attends, on va aider now. Maman union. Et si comme on soit différent 20 francs. Mais ça, le conseil on a mutu moko te kaye vine pour ça to solo là. Et ça démarche ya bateau. Qui démarche mais biso soué na zaki pa Nzambi. Kinokani. C'est que bino bo banga bango. To banga bango te doit respecter des bango. Oui, ko banga na sens ni bozo banga bango bo proposer le côté. Mais bino moko bo sala maka. Moni Bible texte loko bino bo sala wana. Ko kanisa na place ya bateau eza péché. Wana vena so kitambo ya mai papa ko ta chiri sente. Na sanzo chiri sente ya londa ba ve sabu muchacha. Kabana mumbafu. Ba ve juna mumbafu. Vina na mikili. Apesi ba mote trop ozupi ba bofre na ngai papa na ngai bengi papa nono tala ko abala tata mo sinanga quoi papa na ngai nono tala ko na pesi ba mbote place ozali quoi Djinola lelo bino tous sina bineza ki fiston sai ndaza la président na ANTPC pour ka diriger bino te souci na bisoté mon pouvoir ngana oka moi Pambari ngana okamwa bato bazo lingate to sai azana poste wana ne habité bango moka ba miko babake mona muke beta mbunda kolo basala nini babinaka yebisanga to bandi théâtre lelo to bandi onkala ba œuvre o mon frère sala na monde ya théâtre na salon tout ça quand même bato ko diriger bato ezaka te faut zaka mukolo non ezaka te que il faut osa licencier non on s'appelle licencier mais on a intelligence une intelligence te au kamba bato on s'appelle licencier on a ba moyen te on s'appelle licencier on a ba capacité te que ya ko diriger bato point de lingara tolo baloba makambu oyo ya bana miki so ba miki le tomo raisonne quoi mikolo pourquoi mikolo ba raisonne quoi mikolo petit Djinola mais toboité d'abord avant ça ya zo pouvoir il faut d'abord boler kanaba élection ça y bango ba ve masumu ngai les jours auto fanda na ba ve masumu ya bisa bango maloba na mais jusqu'à présent moto moko teti lelo vraiment zoza kotia poste candidature qui président c'est que ça y ndeza bango moko bango baloba bango moi je suis témoin nga nazaki wana
Donc tu étais là comme témoin. Oh, non, c'est quand on a oh, tabavier. Tout le monde dit noko, c'est ça normalement. Oh yo na kenan noko c'est ça parce que bango va vivre on va penser que pouvoir. Ba PC déjà fait vers ya osala ngo. Ka bango moko. Après tu faut être présent, il faut groupe na yo et ça na condition boy. Faut être présent, faut être diplômé. Faut être présent. Talanam. Banda kala wana. Tangu ya banda kina bino, ça kina bino. Si banda pouye boy, c'est on te poine. En réalité, s'il faut qu'on se dise la vérité, est-ce qu'elle pose à la présidente? Il faut la cas n'importe qui. Président d'abord faut appeler la capacité à critère à 100% oyo lobelate wana. Mais il faut permettre à quelques éléments et qu'on permettre que mon moto soit vendu à son mérité cause à la présidente. Est-ce qu'elle pose à la présidente? Il faut à la cas n'ambong ebele. Il faut à la parking il y a danger. Il faut à la kokindara poto. Air nyonso. Il faut à la keo aux asso qui aux asso inengeni. Net question est pour nga net question tuninga on la bageza pour na bana miki. Cause na mutuka kokindara poto. Ils sont synonymes de kamba bateau. Combien de bateaux on a bandit des exemples de pire vina ngani papi menga de Vandam. Papi menga de Vandam vinanga. Na pesi ba mot de place azali. Ozune ti ba papa na ngani ti papa non. Na Londres, muté maman Christine. Papa non aïda azana bani belé. O ba kenda poto. Mais sa famille n'a été. Mais son mon papa na très simple. Très simple. Aujourd'hui, papa bien de Vandam. Très simple. Oui, bien Alain Ganda. Alain Ganda. Vina biso Alain Ganda. Taninga zala. Roni mage mutona asala ba sport be nangola. Très simple. Eza la poto, eza la mituka, eza nini, eza synonyme teki. Ne mituka na o chang pour diriger batu non. Ngana tuni pose à la présidente. Parce que tant que le qui va passer critère, peut-être il faut monter à diplômé, peut-être il faut monter à bino, comment ils ont, pourquoi ils ont dérangé bino. Ils ont dérangé biso parce qu'ils ont nini. Banda kala. Pour ça ils ont diplômé. Banda kala na baba on te poni. Banda kala wana, baloba on te poni. To banda fanda bango na bango. Na ba komba bato utangi wana. O tanga gili bosu ba komba to. Ba bola sou même pas na droit otanga ba komba ba masumu. Na tanga poni. Na tanga poni. Non, tanga ngode. Na tanga ngode. Mabani biso to lingine innovation et côté dans monde biso ba artiste, c'est ça. Tant to télémarque to bi que plus jamais to la soutien na gouvernement. Au monaki biso so ba syndicaliste tant to télémarque qui va 2 minutes, ba Ansel Zolo, ba Christian Shoga, ba de Londres, ba vie de loin, ba phénomène to télémarque. Non, il paraît que bino tout bosali comment bosali coterie na bino pour que bolukabo se faire rabaisser ba vie wana. Hein? Bosali coterie na bino parce que en réalité d'abord avant Fiston Saya bima président, il faut d'abord accord tout et à l'arranger. Bayokana, ne natala qui les jours là Fiston Saya les cas qui pa ya collègue nanga Charlie Prince. Charlie Touni alubinaye est-ce que ti yozolo baki oza président Masumu à permettre yo yé abimi déjà la poste au azawana to est-ce que bosali déjà remise et reprise na président Masumu non basalité jusqu'au jour d'aujourd'hui sauf Touni présent il y a ANTPC c'est toujours le président Masumu sauf contrat moboyé lelo qui va mettre le signature c'est toujours le président Masumu. Donc ça il a remplacé T. D'abord avant T na lobi soki contrat moko eye. Tu vas ramener sur la salle wana. Et ya ba comédien. Ils a ba comédien. To linginde te ba viona ba tika pouvoir. Ba tika poste wana. Banane ba lingite ki ba tika. So ba comédien ba jeune to lingite. To lingite. Ngapo na ngai ko za pesa ya zo ngote. Mais ezala jeune moko boye. Auto yebero kamba biso. Parce que tout le monde a bloqué Fiston ça a commencé na TV quelque part tout le comment manquer déjà vu Masumu respect. Bino besoin encourager nazo manquer respect peut-être pour bino bo banga koloba. C'est pour ça que beaucoup encourager non ça vas-y lobelo côté vas-y ça ça la boué. Tendet ngana tele lo montre que oh ya lobi manquer vi Masumu. So ma ya vi Masumu ngana obenga ina. Asa caparé na vi Masumu lobi que
il y a l'équivier Masumu na ba œuvre. Masumu salaka film moko ebimisa ezali théâtre ya de la pente ka yango mais ya na archive ebele batu. Wana ko manke mutu. Eza ko manke mutu. Net lo comme chroniqueur. O bake net charé pense binga legi papa Henri. Na sala be Michel Belé, na esprit na sala be Michel Belé na sala na ba na batu boy. Tondeti ba papi mboma. Masa na gabana ba sele. So yo comprendre ba gabana. Est-ce que vous avez Masumu a père de famille? Vous avez ça père de famille. Mais ça, moi, n'a pas Masumu de Brendé. Si tant bazor kene, binon de ba journée ma salanga bo ke na ne de bango mabel. To bo ke li solongo mabel. Tozo tourna pour que to yeba. Ça lobi ke vie Masumu asalibo. Tangelanga ba œuvre ne vie Masumu asali. O asala, tangelanga. Te na tuni yo. To bazanzela pona bino. Bazanzela ba bo manzela ngo. Parce que toi tu vas pas mango soso. Mais c'est pas ça nzela tikala. Oh, nzela tikala nini? On va se dire que combien de problème, faut qu'il n'y ait pas dans ministère collé là. C'est là madame Bassala. Mais tout ça quand même battu. Comment parler? Tout ça quand même battu. Tout ça la rate derrière battu mo boy. Oh va porter rien. Va porter rien. Oh, yo lindo son ndenge papa ri oh kinga comédien Kofi aller. Biso wana na so na marche bani caméra bozo ya bo filmer. Eh biso ba comédien to Kofi libo sunga biso. Non. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. To linga ngote. Ndenge bango bazana souci. Comprendre? Ndenge bango bana souci, nde batambola na mituka. Ndebe biso zo na posa ke tout le monde na mituka. Pour comme défendre biso. Pour faire Masumu, je n'en limite pas na kumukiro banda. Tie ku faire Masumu jamais a déclarer artiste roi Gino là, a déclarer lenga. Alors bilanga nini? Na fo ba ga ebinga te. So ngai net nga roi Gino là ne fi Masumu ba biga ebinga te. Boni na ba leki wa sima nanga. Boni. C'est pour que to chité Gino là. Oui. Proposition na yo. Et que vous avez nini? Proposition na ngai ezake na poste wana vie Masumu atika yango. Sokeza comédien o amuna za capable. Ya ku kramba biso. Ezaka saité. O amuni ke azana mayele, azana stratégie, azana idéologie, azana oetelke oyo ako soutenir biso ba frère na ye na ba vieux na dozala bien, tout tamboula bien. Ay ko tcha candidature, nous sommes là. Nous sommes là pour topé ça ba idée na biso. Topé ça ba idée na biso que biso tolingi boye. Pose la bouteille idée yango ezaboy. Moi je suis là, ya ko soutenir muto nyonso za pouvoir wana. Pour nazana ba stratégie, nazana ba idée, na pe na ba direction ba tcho. Ya opesa. Papa, les lubiso ba combien to souffrir hein. To souffrir makasi. Au ça la scénario na yo. Aussi scénario na yo. Au bengsi ba to ba tourner. Aussi si ba to ba tourner. Au fouti bango. Aussi si juste sans en poser les canaux télé, au pays sous chaîne, nyonsoana, nana bundi la biso. Nana besoin la ministère culture et art. Ministère culture et art ezali. Et banana wapi. Pour que la ministère culture et art. Faut bandapi. Kengano mo samba to swana. Na kimba mona commune na fundu. Fundu ko apara na wote. Na ko apara mo sinanga bozaka wapi. Na solna. Bon biso za batata mwasi tuza ba mama leki na ye toyoki mais to même rapport pas nani et pas maman ndé ministère a retiré ça mais ça là nga passe to voyager autorisation de sortie to ils ont na bureau Elombe il y a président Elombe bureau ya Simba comédien Bela to y bureau Simba comédien ku fait bureau Simba to barter à Simba te nyonso donc ça là présent. Il y a théâtre, il y a association théâtre, Azawap. Même au bazar groupe, bureau des Arabes.
Le président Massouma Lobi, binonde bozaki pressé, ya kowela koleka leka na télé pour que bowe la saba pib que non, ça yaza Jack président, abimi candidat Eli azaye moko. Ngane loko wana, nazo bon nango mabe na bato nyonso basa bon. Ça qui ba vidéo. Ça ba vidéo bon, te propagande ezala normal. C'est que programmé déjà que abimi président. Nathalie non, Nathalie on a TVT. Propagande bandero nyonso basali ba vi na ngane nyonso mpesi ba mbote. Bavi na nga tout ba na poto o basana o baza a masana nga tout ils ont mabeti propagande ils ont mabeti ce que vous que ça les qui na TV lobiki aza président oui ça les qui déjà plusieurs fois na télé lobiki aza président Eli mais ils a faux nana voté on t'a voté azate alors lobiki aza président parce que tant aya qui na candidature na aza ka yemoko et puis jusqu'au jour d'aujourd'hui mutumso eko remplacer c'est pour cela que lui il est déjà le président qu'est-ce que basola na ba vie honnête. Pour jamais moutour en assurance, il y a la solar, na postulé à. Si on a pas foot, si on a loba, si on a pas foot, qui est quelque part que nazanga moko. Mais président Massouma Lobi, baloba qui na binoke, boza d'abord patient, bozela nini. Président Roch Bokabela azalaï na kinte, azaki na poto, auto za déjà de retour. Président Elombe Président Elombe Dino la toro tanga bakombaza binemi na hote baza ba vina ngana boy na ke ba Dino la mankaki non ba vina nga tout ça bango très bien na bona tanga komo na bango ba Dino la mankaki non bato na so tanga ba komo na bango depuis gouvernement nyo set nani bureau ya théâtre banda o association na bango wana ka bango bazat ka bango basalini to yenim to encore remplacer fi masum oya ida bien tant on a permis na mutu na to sa na loroté o sa ki permis combien d'années basali na bango asali papa qui pas to comprendre lo musu to sala to comprendre lo musu to sala zo micro tia pa bana na ba lobanini bazo lela to linga teke pour un bateau, mon côté, tout nyoko maka. Non. Non. Tangelanga secrétaire théâtre. Ya groupe ya vina ngai oyo ya Simba. Groupe na secrétaire zaranani. Lolé. Secrétaire garçon tangé o vina nga tangi kumbwana. So Jesus na bureau ya mamba théâtre. Secrétaire non nani. Secrétaire za Elombe. Té oh. Même dans la secrétaire na ANTPC. Secrétaire zarayi. So adjoint les anani. Léandre Lolé. Au moins, tu vas avancer. Au moins, tu vas avancer. Bisous lingi, hein. Tant que commanda, au combat salité, au salité, mon gars. Combat, on y a salité. Mais en dehors, il y a Fiston, c'est une candidature, il y a présidence. Nani soit postulé qui na poste où il y a peut-être il y a secrétariat. Il y a trésorier, il y a relations publiques, batoso nino ezaki ba poste bacha ki ba candidature na ba. Ngai penza so na koloba faut que na ya bona banda mamba mission parce que moi santé dérange nga nazaki libanda mboka santé dérange ngai na koya nous avons ba traitement si Dieu le veut semaine auto banda non le kana mission pour que nga azaki na préparer parce que na autre maladie. Ceux qui n'ont pas fait ma casse, nga na candidature. Nga na candidature. La poste nini? La poste c'est belé. La présenter. Tu na tout ni kasi. Na rosape conseiller, na rosape disciplinaire. Pour changer de discipline, na nini mamba théâtre. Toi na poste tala. Au moins tu as na poste. Ah. Mais ANTPC ou mais les vitons est belé banda kala bozalaka wapi na ba idée aboy. Mais banda kala ngo idée association tanga komezaki wapi. Mais bozaki na évoluer na wapi. Ezalaka wapi. Tunanga tande ezaka tomula passer son ndeti mukuna na ba kwa nyonso so oyeba selile na ye. Oyeba selile na ye. Bachaka a c'est ka bache pano. Bachaka pano. Net biso lelo tozana béni de Dieu. Il y a passé na biso Ernest Mungu. Tout ça na église za Kitambo. Mais so bimi net na maison mbung, au moins na panneau na biso ça to indiquer direction église na biso zali. Siko bango bachango wapi? Il y a association na bachango wapi? Pour moi na ke ba violence ba vieux wana ba za ba aventure.
Natanga na koma mutu te na bika ba vieux na nyonso to ba péché na nyonso ba ventrer. Balingi génération te. Lokola bango bazalaki na groupe Salongo défendre toujours ma solo que ton âme repose en paix papa msuti tengesana anyokola bango. Solo ka biso ba chance ya kota ba groupe na bango te. Ba esa l'association pour ba nyokola bato. Pour ba nyokola bato. Donc tous ça contre ango. Moi je soutiens tous les jeunes nyonso ezaba o na poto. Oba na poto, oba partout na Angola, partout aux Alina Braza, aux Aza Congolais. Association na eza masumuté. Eza peka bato aux Kinshasa te. Eza bisonnion so va comédien tout. Aux Libanda na province tout. Ce que nous capable. Yakucha candidature na président Yaka. Yakucha. Yakucha. Tobanga mutute. Tobanga mutute. Nga souci nga ba vieux na batika gouvernement o biso ba jento diriger bango. Souci nga za yango papa Henri. Souci nga peneza yango wana. Nga naza pona saité. Mutu nyonso akozwa na ka ke kabari ya modé. Ya modé azu azo ya rocha. Félicitations à Modéro. Félicitations à Modéro. Pour aboti courage. Félicitations na ba fleur ya rocha. Ce que ozui bien, ce que ozui te Nzambe kara. Ba on va voter Modéro be bazala. Ba on va voter Modéro te ndé biso to kozala. Mais ba courage. C'est ça. Likune la mutute nini te na respecta ba vie nyonso. Totika na musande mama Chako. Mama Chako. Na mama Linga. Ba mama nyonso zaka na ba na kin. Ba mama bien, ba nyonso. Bien pour bon bazar ba poste te so ba ipina ba poste bon pe nga bazar mabe. Te mama Chako. Bazaka na poste munene. So comme le la kufi mutote kama puta ki mama Chako. Faut le kama puta. Mettons ça te maman. Maman voici là. Mama Chako yo kapso na pété. Ayo kapso na pété. Na pété nyonso ante maman. Tozo contre la mbambo mama puta na. To somba ka batch. À partir de la batch ndé isala ki to sunga bandeko to kunda ndeko na biso. Ah, t'es bonne idée bien. Mais bon, t'as raté noir. T'es non pas à trop sexy, c'est surtout bas basi. Et ça sexy, t'es à noir mais bien. Ben les ndeko na bango oui, maman yoki. Ce qu'on attend, on est besoin d'avoir mes attentes bouées. Ce qui est arrivé, que ndeko moko a eu problème. Donc ça veut t'es dans lobby ce qui est arrivé. Problème est à liwa t'es dino là. Le problème est belé. Ce qui est arrivé donc ça veut dire que bino le quoi boy que idée to mutu za ANTPC donc ça veut dire que bino bo participer te to bo ya te to bo contribuer te. Bango mon nanu tuna bango banda basala muni na bango na ba viana. Boza botu na bombe ba question. So na question na combien? Botu na bombe ba question c'est pas. Boza rassembler te. Bobanga bango. So we pas na biso na misi ba question makasi. Micro ezotambola na kutana bango te. Bazana ilorote. Bazana ilorote. Ke ya kosunga batu bazana ngote. Ya kosunga libota famille bana batanga bien kolia bazana. Mais ya kosunga biso ba komeni bazana ngote. Bazana ngote toyibani. To baksara implice sur le 10 francs, 20 francs, 3 et peut sortir 10 francs en ça là il a fait la force to kunda bandero na biso to soutenir bandero na biso nyonso ngana souci kaki on a obita c'était ba vie on a batika pouvoir batika. OK Dinola biso ba j'ai une chance ba mekana au pays dina biso. Bamika pe hotel idée na biso. Ah bon kalezaki moi lokoso fandana ozolanzala lambilo tamso ekolo afufu bazu soki ekolo masangu balambi bateli bon lia so aussi siango te to beta kalezaki bongo to micro balo sa bongo ti mais pourquoi ba jeune ba ningi bazo pouvoir bino bozo boya c'est besoin d'intérêt bon intérêt.
bana intérêt que soki ke mutu moko azwi yango aza mayele aza na stratégie akokanga biso seke biso tokose retrouver lisusu te batika oui nga pene likambo na papa Henri dérange nga makasi naboya kosala video libanda mboka na alaki naboya kosala video ça parce que ça a un président. Ça a un président. C'est ça propagande. Moi aussi je peux le faire. Que papa Henri, félicitations, courage, non aux ana, botika papa Henri, il y a un poste qui est président. Et être nature, ils ont propagande. Ne aurait que ban lemba, be ça là, bango ande, bon lemba. Il paraît très. Ba lemba bo sangana. Neti biso. On peut bien bosali à côté ya ndeko na bino ya kita ya ndeko na bino ya kitambo te question ki ndeko kitambo ezati question ndeko kitambo ezati ngai so amina voter ça na voter ça pour na sentiment na ngate ke ba zamona kitambo non o voter pour ani so amina voter na tala ba capacité nini o etinda na voter to ba critère nini ozomona critère nini o na omona ke poso ça za awa au sala bo sabo c'est ça ngamona ibe na kata mutema intérêt est que pour Gino Laza Moutunanga Touta Nae depuis Diego Kao son aé na benda ya zala bo. Lelo tuninga yawa. Debo kabwana sa uzap. Fiso bazama commune. Mona lemba. Mona bandal aussi, azalemba bandal. Mais tout ça na indeni. Tout ça n'est bien, tout solo la valider à la commune. Parce que yo loba déjà avant lobby que malgré aux ali banda ya groupe ça mais aux aka bien à fiston. Tout ça bien, la valider à la commune. Mwana ngiringiri nazara bien naye nakenda pe ngiringiri bayambanga bien izete ke so lava loka tozarane bien aocha ache likamu bwe yo jina fo voter nga non fona etala na tala mutu nanga na voter lava pour soki na voter à porter c'est ça. Ok, merci. Voilà, on a capacité. Na voter mutu metala mutu ngo boya musala boya c'est ça. C'est ça. Toujours ngato voter mutu oyo akoya na 1+. O ba vieux na basala te. Mutu akoya nango. Mutu na koya nango. Mutu na akobongisa boye, to akobakisa boye, to akosala boye, c'est ça. Susi na ngeza yango wana ke oza mituka. Oza mapangu. Moi, ils ont vu out. Ils ont vu yo. Que l'on est Gino ande azaboué, Gino a gagné autant pour un taxi, mais ils ont l'habitude que Gino a zangi car. Car ils ont boula. Ils ont les cars, ils ont un client. Nzambe a bien déni à créer un mutu na mutu. A repérer son orgueil, mais après c'est Gino là, simplicité. A repérer Gino là, teti. Mais mutu soit apprécié. Bien matériel, il faut être présent, il faut être mapangu, tous en amituka. Pose à la président, il faut peut-être n'est que le critère on a batuna qui est-ce que il va proposer par le but qu'il faut présence à diplômé, il faut à la oyo mais bien aux obéis nous du bas. Tu m'as soumis tant que président. Diplôme on fait son nom. Moi, je ne peux pas faire ma alors, mais à Kambiso, pendant combien d'années? Vous comprenez? Tout l'ingraté que Moutalo, ça m'a bé, tout courage, bon pour bazar Mikolo, non. Tout aider bango, on peut mon sort Azada Mukolo, Nero Maye les bloqué. Oh, non, c'est ça la mabé, mais pour n'avoir mon que non, ça la bien, mais nous devons ça la mabé. So bo ideti oyi bandeni mutala muki na tongo ba bafani oyi suba awa batiki yo lobi su subia lobi na su eko se soulager su awa suba bichote papa monte personne ça mabe taba mama miko bafandi wana suba bichote yo mon normal mais suba peki si yo no au premier jour au salle deuxième jour au no au mon de suba tala boy au sani au tiko bandela souti Otika. To lingate muto ke na mabe to tika bonga na mabe non. Biso to na posa que gouvernement mboka na biso
to esali likambo mo boye ba habité to benga pe ndeti Christian Shoga to benga vie de loin to benga Bidi Bidi to benga Batista to benga Lava yango susu tozana ngo yango wana eka teke gouvernement esali likambo boye bloc na bango ba kombo otanga wana ka bango bakendaka kaka bango ministre ya arrêt qui tira beng sabatu oza nan paiement déplacé lobby to na réunion na ministre yaka yo websa mutute pour anime mais soki ezaki mambo ya marche bolegi na TV ke moni ke marche zana ngilo côté yaka ko tokana yo ya ofele papa ba age de pousaniti tout ça peut bien na mboka ba vieux na otanga ba kombo biso bimali banda mboka tokenda na drapeau mboka tokebe place mo boye ba zu ba comédie mboka na ba telemisi bango ba zu pe bino ba vieux na bakenda bo ba za gouverner misambongo yango nzambi baza juste jo basali sélection mo boya simba ya théâtre ya bata théâtre mona moniki ndoki bo mona ngo jour na live ke basala léopard ya bata théâtre léopard ya bata théâtre dezo kana équipe ya foot ya léopard ya judo ya basket ya karaté ya nini lelo basali ya théâtre papa au tape ali c'est pour tout le monde minaki artiste et comédien Mantoani mais ça l'a raté mais au moins na ya pour akinde à Paris Aïcha Gandhi, la beauté indienne, Madame Carole Motema ya Joachim Dinika na Suède, Freddy Maemba, plein de bonnes choses. Impresario Claude Ndombasi. Merci na ba contribution na yo, merci na ba commentaire na yo, merci na ba conseil na yo. Ya Maki Mayo ya père doublé à chaque fois les kinangai tala côté boy faut arranger boy. Merci na ba conseil na yo. Bella Dinganga BD Fatima boutique d'habillement Milan place Otolata kana commune Bandal référence na 8 décembre. Mounion soit linga la taille na maison Milan en tout cas à Rosala jamais déçu. En tout cas tout beau s'abonner massivement na Vision Plus TV. Vision Plus TV tozawana pona bino. Toyoki comment ils ont bardé à chaque fois et pas ya ba comédien. C'est pour cela qu'aujourd'hui on s'est décidé pour que tout le kato tambula toyeba nini. Pourquoi président Masumu na mwana naye leki naye fiston sai bakomi na collègue naye General Lobby ils ont arrivé qui bazo kanate Gise Makala Marco Longomo mon ami Pierrot Tumba na pesi ba mote be place Edwige Mavungu na Luanda maman Pasteur Titi la source maman Elisa Pedro Munoko Bank Mère Sora Lobika Liloba Moko Moli Monezui Kimia. Maintenant Djinola pour Keto Chité dédicace na Eliloba Souka d'abord et cause nini. Après ça va dédicace na batuto bazolanda yo to balingako partout au monde. Lobananga ya Souka te parce que tout ça la pe mission même que bat barbe on besoin ça Djinola. Odette Lesa moi c'est pembe. Odette Lesa moi c'est pembe. Ekasiko, Odette Lesa, Ekasiko. Pona koloba ezanini ngai na ziete na oloba na lobite po na déranger milimo batu bele bakanisa non. Bakanisa mabete ngai naza pour génération ya biso ezoya. Génération na biso ezoya na linke tout simbana tout ça la erreur va vivre dans basalagité comme la guerre d'esprit à génération bon ça peut guerre d'esprit zali ils en ont peu bête mais ils en ont loyal na respect pour les lots tali le bien
ba vie na biso ba lubaka ti tenge sana defend tenge sana exploiter biso alela biso boy non va bénéficier na ngote mais tant génération de biso est quand même au moins moi changement côté papa Henri que génération de biso ba jeune tout ça bien il y a au moins qui la bête les solo qui estampillé collé là ici là quand même ba vie wana ekiri wana ba féliciter biso ba passer biso chance ba tika na no place wana ba paiement ba tika na no ba paiement et que ba longo théâtre té ba ozaka na théâtre mais ba paiement na nous ba ta no ndeni to diriger pe mu konzo ko ya ozaka na posa nani ya ba vie wana pembeni pour orienter que omoni biso za guerre boye yo peux comme ça la monter pour ça tete la boye ça la boye c'est ça sous tout ça ngwana pour no silisa oza jino la sobi mon butu likambo na mutu te bato ba ebinga chrétien na bino très respect na ebiki ya blanc mabete na ebiki na lobi bien autant so zwango na ida mabe que jino la sali ba selbo bolimbisi so supembeli kam na mutu te traka mubutu c'est ko kukuwendo wazabanga so na pesi mwana mwasi o mbote te ndotaka ndeti na lobeta makambo ndeti ya Joël Katia nzamba sungai lelo to bota miracle mwana ye apesi komba miracle aza artistique comédienne mais ce qui lelo qui a ça qui te souhaité que problème comme la qui kuna tout peur de Joël ngoyo ki ma bébé ngo sala ma bouy mais ton nzamba biki si est-ce que la vie wana to association wana bazo benga on comprend bilo musu ezaka ateke faut ba yebisaka te ngana na sola kana ye na zana possibilité te que ya kosala c'est 100% mo ndambo na zwaka ya Katia talabo salabo kuta talabo mutu mazo ya boye c'est ça tout ça bon suppose ça bon seigneur souci wana net papa na biso sonzo tala papa wana papa mais tu ne vas pas citer malade de la papa wana surtout c'est là kufa pour association comme on dit association wana non tout non papa Henri association comme on dit ANTPC association wana bosa bazolinga basali nini to bazolinga basala nini mais to so mutu mo azoki na idée na ye ande on naza na mena kanisa papa wana nditi frère na so jibe masamba azaki na idée mo bien to kanisa ba wa ai idée bien mais quand même idée ngo azu su bato mabe ate on akata idée wana o basani petit bato mabe o bazaki na gouvernement ozo simba te ba yena mutaye na idée na sika ya bien ba yesu zo pa na ye po idée ne sani ekufa te bon pour ekufa pena bientôt ebonga yo ça na société wana e marché te oki société ba te former sika oki mimba na société wana pour ça na société wana to obo mongo lisusu to longola ba biloko bana nyuso esila yo osali tika fanda papa yatanga jino la tanga ba comédie belé baza batanga pour ce nga rekoma et ça nga yo foza la et ça nga yo non tout ça peut pas égoïste à l'époque muto comme un film bien yé mais le comme sous muto ya secrétariat yé si le buto comme qui muto yo atiela ka batu makama mabe foza yo
Totika, au travail trop au porter rien. Tika. Est-ce que le sacrifice Léandre Salara bio korosala ngo? Comment monter? Ngata comment monter papa Rito ça no émission na tanga komba monter. Na lo ba na za clair. So na pose tanga komba monter na banga te. Na résultat ba na banga monter. Bozo tanga ba komona bango te yo zo mo lokwa binemi. On est na ennemi. Président Elombe, président Roch Bokabela, président Galoufa, président Massoumou de Brende, et puis Léandre Loulé. Non. Yo mto ligini na tanga komona bango. Ngata na komba mutute. Ngata na komba mutute. Ngata na komba mutute. Yo lingi, yo zo lingo bimisa bango polele poani. Na ANTPC bateau bazawana ba dirigé pour le moment eza bango. Paris. Bo comprendre que ngana tanga na ba komba batuti. Yene mto tanga ba komona bango. Na bona nga polémique. Pour comment que Ojino na stop Mobutu aloba mingi. Na bona nga makambo bato. Na bona nga polémique na lobela o nga moko na yebi, c'est ça. Ça va Djinola to chité. Na circuit to lobi Petro to chité. Paris, merci papa Paris. Nga lingi Michel Zaboué. Ya sagesse, ya boanya. Bato ne to luka. Na ba poste na biso o ba ko kamba biso. Poste to luka yango. Bato to luka pena bino yo. Ba pasteur de la foi. N'empêche mot de place aux Ali, Papi Cadet, Canto Esprit d'amour, Massa basé belé, Massa basé belé, sur la Europe, Toto Zala Hans Luzolo, le Fantomas du théâtre, Mike la Duchesse, malgré tout Massa Bazoya, tous au moins tant mon qui a coûté na Massa, n'a pas voyagé qui. Na kozonga masa zakite mais ba mbote na yo ozuba vina ngai masa na Janify vina nga masa na Janify vina nga masa na Janify yo yebi ndi ka to kochaka ba mbote belé vina Jésus de Londres Sida Bilé le hymne national on a président na biso ba syndicaliste syndicat ne tombera jamais ozuba Siara ba BBC, ba Domazé, ba Fatou Miracle, Ngomba, maman sociale, maman Nazir, maman na Archange, maman na Jenny, la PC Bambote Zali, place à Zali quoi, basé belé, son a beau santé, na boka mo batu nanga, tela rason na boki bon, ngata na bate belé na poto na rapena bate belé. Essentiel aux en batu. Pour moi, Mobutu, elle a un intérêt. Il y a 5 na poto. 5. Mais na 5 wana. Si on a là-haut. Pardon vraiment, papa Riboka tanga libangote. Mais il y a 5. Si on a banni vraiment, mingi na papa nanga papa nono. Moté maman Christine. Ba papa ou batika angate. Mon émission est légui. Si on a lobi mabe ba obenganga. Mon fils. Lobi mabe. Place boy. Faut le barabou, wangana okoma. Papa nono, motima maman Christine na Londres. Na pesi mwa mbote bere. Ya nanga bolingo. Ya wana soka kabeli ombongo. Okanisi kende tsakui. Tobi muto akabaka na lolendo. To muto akabaka na fierté. Ya ningi nzamba sala e. Vessi de man. Nakata Belgique. Ya si de man, bambote bele. Merci venu le retomber sur la Kitambo. Na sentir na moni alimentation ya munene na kata Kitambo ve. Merci. Bilo rapoto me na pris assez. Le londa otomo les ngali a semu la poto na grâce à Vessi de man. Na pesi bambote, na pesi ya na ya Alain Ganda. Ya Alain Ganda na pesi bambote belé. Et belé vraiment ya Alain Ganda ma tout moi quand na pesi bambote belé. Bon, numéro à contact. Nangola penana batut. Sans oublier Ramsey Chikaya, ya papi. Papi Chikaya na Brazzaville, papa nanga Augustin Zinga. Na peso bambote belé. Numéro à contact ya Djino les ali 089 00243 vinanga ya Willy Moucheni. Code mondial, code amboka ya Willy Moucheni. 89
67 67 990 089 67 67 990 numéro ya Djinola yangwana onyo za posa contact nanga abenginga sans oublier na kata Angola na pesi Sébastien Kungwati C8 na pesi bambote belé mi kondela soto perdre papa na biso papa Kula aida ba comédien mingi na kata Angola atozong sa mulimo na ye na pesi mi condolence na part nanga pe na para ba comédien nyonso mi condolence na biso yango papa Kula libota nyonso papa Kula nzamba zo mulimo ya papa Kula ape misango na boboto papa moko bien aida ba comédien belé ngakona kenana na Angola te mais na zo mbongo leka mutakenda Angola. Merci beaucoup Djinola. Maman Pati Lunga, Papa Didi full business. Pardon papa, pardon vraiment na singi na esonyo so apesa rayo. Masa nangai mbuta matadios na ta mikili na pesi ba mbote ani matadios na pesi ba mbote sans oublier moi je suis à l'équipe Bassignon son apôtre na Rosolola. C'est Sandra Lita. Hein, Sandra Lita ba bisou belé hein na pesi ba mbote belé na pesi sous tako tukumbe kimi nani atano luka to ebi ki to rezoa bana monde entier to tiko yoka ba propos ni Djinola bimisi Pamela Pams hein Pams Pamela Pams bambote belé merci frère papa merci to ki ba propos ya Djinola parce que to zo attend ya luka ba comédien to meka un peu ko solo la concernant les cambo po to lingara tout le temps que kimia ezala et loko tout il faut que ko solo lango pour que boluka bo ba ko trouver compromis à malamu ba tiraillement ba mésattentes en tout cas et au foot abiso le côté tozana posa ya ba artiste et comédien ba évoluer na kimia tozana posa élection et salama na ANTPC oye ko permettre que abimi aye ba ko diriger oye ko permettre que akei oya leki afingi oya leki asali boye ezo pesa vraiment valeur te na ba artiste et comédien et ça la kito côté parce que les artistes et comédiens boza ba éducateurs ya masse. À chaque fois tombe leki il faut que le kakosa toujours des bonnes choses pour que bana to bato batala rabiso ba s'intéresser na bino mingi et puis ba captera presque tout au ezaka comme message chez les artistes et comédiens, chez les artistes et musiciens. En tout cas toza vraiment on a posé à paix yango totiki banda kungana héros dans l'ombre nangai Dodi enfant gâté to bima ki to tamboul to ebongo na komina kitambo to kutana Djinola to ça la continuité pe roluka artiste et comédien musoso to kutana bango pour que to meka ko partager na likambo yo na pesi mbote na papa Didi full business na Londres mama Pati Lunga Betty Bwana Océan Munene na Australie Nene George cosmétique Motemaya Roger Bougomestre plein de bonnes choses Yannick Lukusa Ndeko Bolamo ça la réception dans hôtel Venise tant toyaka pour que to travailler en tout cas Nzamba Baxelo ya mingi Bela Dinganga BD boutique Milan et puis ba tout balinga rabiso vraiment tous en posa ba commentaire na bino ba critique na bino pour que to améliorer savoir faire tous en ango parce que yango ni ça là que pour que biso to poussana et puis bo s'abonner massivement na visionplustv.com tous a vraiment na posa na bino bo zala wana pour que tout ça a toujours des bonnes choses. Merci beaucoup na bande koto balandi biso. À suivre à la prochaine occasion.